que au moni mbisi abandaka kobeba na mutu soki otali na oyo bazo diriger Congo na biso nde maladie eza epa na bango bato bazo diriger Congo nde maladie oyo bazo diriger Congo nde baza na maladie mpona ezoloba boye omoni biso bacongolais toza bavictime epa ya bapoliticien parce que bango nde baza likolo bazo diriger nini Congo na biso mpona nini alobi boye ya liboso soki otali vi na biso eza ya pasi kaka bato bazo se retrouver nde bapoliticien oyo baza ongande intel quel que soit omoni bato bazwi mwa lisanga moko boya ko détruire nation na biso mpona ba intérêt na bango personnel polo batie mboka na biso ezala avancé nalingi nazwa mwa moke kaka na deuxième nde nakoya kosilisa nyonso ya liboso soki baintellectuel bazali mai oyo epusaki bamibengaki baza baintellectuel basalela yango ozo comprendre soki basaleli yango nde ekopuse kie to sentir kie loi ezali nalingi natuna soki justice eza te awa na Congo est-ce que biso bacongolais tokozala bien te dans na mboka na biso justice eloko liboso zolobela bandaki makamba justice ozo comprendre ozongisi pe kaka justice eza bien te biso pe tokozala bien te connaître na biso après connaître Nzambe totosa bantoma après kotosa ntoma ozo comprendre ntoma ezoloba ba prophète Kimbangu te Kimbangu te wana za ntoma te wana za politicien oui ata politicien problème eza boye balobaka ke soki moto asali mabako akwei ata la place oyo se retrouver te ata la place oyo asalelaki mabako ozo comprendre soki na régime oyo toye kose retrouver ke tozomona eloko moko te nde epuse bamusicien baloba nini oyo tosali te parce que tozomona nde eloko te ozo comprendre il fallait bamekana ni kobongisa na mutu oyo akobongisa eza président eza ye moko te biso population te problème eza ya bapoliticien bato oyo bazomanipule biso population eza bapoliticien un grand merci na ba très cher internaute ya chaîne YouTube na biso ya Spiritus oyo ezali chaîne na bino ya sika oyo tokobanda kolobela matali spiritualité tolobaki towelela kaka kolesaka nzoto te towelela ndepe kolesaka molimo po balobi oyo salamaka na soki otondisi molimo yango nde ko influencer physique na biso vraiment bo s'abonner massivement na chaîne YouTube na biso ya Spiritus un grand merci aussi na ba très cher internaute ya Info Plus oyo la chaîne YouTube na biso o bato déjà ba mesana na biso kolanda biso merci na ba abonné fidèle na biso merci vraiment na ba to nyonso ba likaka o ba commentaka na ba vidéo na biso sur Info Plus bo kende pe ko s'abonner na Spiritus bo liker pe bo banda ko commenter na Spiritus de na bike to zo beta masolo matali spiritualité pour spiritualité yango nde zali base ya vie ya mutu yango nde zali base ya création yango nde zali base ya makambo ebele tokobetango na imam Hassan Abdul Rahman oyo tolobaki tobeta na ye matali spiritualité na signaler que tozobeta bato ebele bazoloba ke mboka na biso Congo ezobonga te peut-être que zala na spiritualité tolandaki bandeko ya nini tosalite bon côté spiritualité pe totuna nini tosala to nini pe tosalite yango tolobaki tobenga imam to mekana nu kosolola na ye bazolo bamboka ezotambola te sur le plan spirituel bango batali nde tolobaka molimo bakoyi koloba nini na koleka na kopesa ye mbote imam Abdul Rahman mbote Bonne santé. Tout ça bien en Ngolu ya Nzambe, na Ngolu ya Allah tout ça bien alhamdulillah. Tout ça bien en Ngolu ya Nzambe ya Allah. Annonce nangai comprendre oh il fallait to lobana yo, lelo bato ebele bazoloba mboka na biso Congo, ezotambola malamu te, boye ba misien ba yembi, bamsu balobi mboka ezotambola te banda mobutu alelaka, bamsu balobi mboka ezotambola te yango yo l'ancien président du régime passé alobaki oyo na kokite ezali kobongola mentalité ya Zaïro akoma congolais bino bozali banganga ya Nzambe
bozo affirmer que mboka ezotambola malamu te pour spiritualité za mabe. nalingi na répondre à la question par rapport au état spiritualité. Mais au moins le problème est poussé qui mboka na biso ezala avancer te eza makambo misato. Na makambo misato wana na lingina loba moko na partie ya liboso ni balé to développer la deuxième partie ou mosusu to aussi sa troisième partie. Maintenant ceux qui otali ndenge toza awa na monde ya liboso nzambe akelaki biso tozala boete. Nzambe akelaki biso na bit. Na biti o nzambe akelaki biso nde ya liboso nzambe alobi ke wama khalaqatul jin wal insa illa liya'budun. Nzambe akelaki ba génie na biso batu objectif eza losambo. Mena nata o biso to se retrouver na mokili oyo. Maintenant toye ko se retrouver na Congo, toye komona ke Congo eza mboka oyo ezo avancer bien te. Pour la nini parce que ceux qui ont tali nano kibonzambe nano oyo bite pour ça qui nzambe a créé oyo nation ya Congo ezala bit nango eza losambo nde bite pour ça qui nzambe a créé Congo oyo. Mais là ceux qui totali batu ndenge tosi to komi awa basi babosani bite oyo nzambe a pour ça qui tozala awa to exister awa na mokili babandi kosala mai o etali kaka distraction ya mokili batu babosani to katana mwa mukena tuna batu babosani ndenge nini na Congo batu bazosambela mingi ya imam to bosani ndenge nini koto wana o mekana ko éclairci poto ebike na Congo batu basambela ka makasi mais yo zolo balelo que batu babosani bit oyo nzamba créer la kibiso pona ni na lobike batu babosani bit oyo nzamba kila kibiso ceux qui otali na cadre nano ya politique parce que politique ndezo zo Congo nyonso on se comprendre mais là ceux qui totali oyo politique oyo et si e bosani si e bosani pilier nango ya liboso oyo politique ya liboso balobike justice nde ezwaka nation elevaka nation mais là ceux qui totali na Congo na biso justice ezate on se comprendre neti mutu individu azo kende manipuler nation mobimba on se comprendre parce que batu bazo banga parce que batu bazo na surtout bobangi nde batu bazo banga en même temps que ndenge azo manipuler nation mobimba eza erreur très grave nde liboso yami balé pona lobi ke batu basi babosani bit pour ça ki nzambe a créé Congo oyo bit nango za losambo mena losambo wana batu bazo sambela te pona nini okopesa nga raison ce qui total ndenge toza awa na Congo sur 100% toza na 99,9 eza ba chrétien chaque jour basambela ka butu net moy mais Congo nde pays ya liboso na monde bato balelaka chaque jour. Pour la nini balelaka parce que basi babosani bit on nzambe akelaki Congo oyo nzambe akelaki yango na bit nango zamba wa makhala katol jin wala insa illa li'abudu nzambe akelaki nation oyo ya Congo objectif nango za losambo mena ole basambela ndenge sengili babandi kosala na makanisi na bango nyako peso exemple ce qui totali mai oyo pour ça qui nzambe a maudire Adam parce que aboyaki koto sa volonté na ye ce qui est kotali ndenge nzambe a maudira ki peuple ya Noé pona ni batu baboyaki kondima parole na ye na oyo yaki na monoko ya Noé ce qui est kotali neni Lot oyebi Lot memema na tamasumu oyo exagéraki nde yeki ko pousser nzambe atinda ba ange ba maudire ba silisa nation wana Lot. Mais même na ndenge toza awa na monde omoni effet kaka koloba ke Jésus aza nzambe eza maloba moko oyo ezo peze liboso nzambe koleka biloko nyonso na mokili oyo tomonaka ke epezaka wana selon bino ba musulman selon biso selon Bible pe Bible pe ezoloba wana tozokoma selon Coran selon tozokoma na ba debebele ya imam ba to ba olanda biso ba osepela te boni pona ya lobi batu ba toyebi ke Jésus nde nzambe batu ba yebi ke Jésus nde sauveur batu ba yebi ke eloba mara ebele vraiment Jésus azan nzambe pona lokuta ba pasteur mais pona réalité ya Bible Jésus azan nzambe te nde liboso yami balé ceux qui te kotala bien même Jésus atangisa ki l'amour du prochain ce qui est que azan nzambe na maloba oya ba chrétien ndenge balobaka ce qui Jésus azan nzambe bon comment expliquer l'amour du prochain ça pas na bango te
Pona nini ceux qui Jésus azan Nzambe ndenge toza awa na Congo na biso sur 100% toza na 99,9 eza ba chrétien o basambela chaque jour Jésus azan Nzambe. Ceux qui totali na présidence président aza chrétien aza musulman te. Ceux qui ont le premier ministre aza chrétien, ceux qui ont le président sénat aza chrétien, président assemblée nationale aza chrétien, ceux qui ont le sénat yanini seni aza chrétien. Otali ba plus généraux o bazo diriger mboka na biso o baza ba chrétien mais koza ata elo comment côté ils ont changé. En même temps que Jésus a qui na l'amour du prochain, na l'amour du prochain Jésus a qui na yango bazo ba ko pratiquer ngo parce que baza ya Jésus te baza nzambe te. Ozo comprendre peu bazo landa Jésus te. Batu oyo bazolanda Jésus eza biso ba musulman nalingi na pesa yo exemple pe ondi mange e yo nazolo bakeza solo ceux qui totali na monde otala no pays islamique na pays laïque eza pays nini o eza avancé par rapport au pays mosusu mais nakolo baké ceux qui lobi que Jésus azanzambe ceux qui okei kuna à Jérusalem koza ata venir mon côté o ezo formé ka bato bazo comportement Jésus ezate. Mais ceux qui ont été les musulmans, tous ont dit que prophète Mohammed Azan Zambé, Azan prophète Zambé, mais aux hommes la mec qui mobimba, cause la église té. Peu mec qui bazo zoande Coran, maloba Zambé des années constitution na bango. Mais ceux qui ont été à Jérusalem, Bible bazo considéré en côté. Ceux qui ont été en Italie, bazo bato bazo na bolingoté, bazo le baquet l'amour du prochain, o bazo salé la yangoté. Ceux qui ont été na Congo na biso oyo, surtout na Congo. Eza avancé parce que les chrétiens ne bazo détruire mboka oyo. Nakoto na yo ceux qui bolingo ezalaki, ceux qui comme dimanche, des jours au bango basambelaka. Muto aleki église oyo bazo sambela Jésus Nzambe aleki yango akeye église wana. Akeye ko luka oyo azolinga. Mais comment expliquer oh Jésus Nzambe, oh Jésus Nzambe, oh Jésus Nzambe bazo le ba église ba église on a nyoso zo kendeka place ya poni. Netinga musulman. Ceux qui vendredi comme na era lo sambo na kol pona pinanga mosquée na kokota n'importe quelle mosquée na ko sambela langa. Eza contraire na bande konabiso. Maintenant naza kuna te na lingina répondre na question oh lobi ki eloko nini o ezo pousser que Congo est à l'avancée parce que balobaki omoni mbisi abandaka kobeba na mutu soki otali na oyo bazo diriger Congo na biso nde maladie eza epa na bango bato bazo diriger Congo nde maladie oyo bazo diriger Congo nde baza na maladie mpona ezoloba boye omoni biso bacongolais toza bavictime epa ya bapoliticien parce que bango nde baza likolo bazo diriger nini Congo na biso mpona nini alobi boye ya liboso ceux qui ont les vies na biso eza ya pasi kaka bato bazo se retrouver nde ba politicien o baza on gande intel quel que soit au monde bato bazui moi lisanga moko boya ko détruire nation na biso pona ba intérêt na bango personnel nako peso exemple eloko nini oyo posaki ke Mobutu alela parce que spiritualité ezala qui fonctionne te na mboka na biso qui bon Nzambe ezala ki te nde posaki alela nde ya liboso ya mibale ceux qui ont Kabila le père azala ki musulman azala ki combien des ans oh azala ki anine azala ki vie sociale mais to yeba ki ete ke non bato nde bayeba ki te mais biso toyebi ki azala ki musulman na eloko epoussé ke Kabila zo échec parce que abimi na idéologie ya papa na ye kozala musulman abandi ko appuyer ba mususu baza ba musulman tende o ya abandi ko appuyer abandi ko soutenir le londe babalukeli olatika na idéologie ya papa na o azala ki kaka et ça qui a des actes vie sociale et fanda qui nango pour ça qui musulman pour ça qui musulman selon ba propos na yo propos te même ta président o ya sortant Joseph Kabila yebi que papa na azala ki musulman non tolobi vie sociale et ozolo bezala ki stable pour y azala ki musulman pour y azala ki musulman parce que abana ko salela o esengele salema ya imam nazo zonga mwa muke na zelaki oloba pona tuna yo mutuna olobi que le président de la République azali chrétien président assemblée au petit exemple belé nini ozo pekisa bino ba musulman bino pe beaucoup en affaires politiques pour to yoka que ba musulman ba lingaka politique te na ba mosquée ba pekisa bino ma matali politique bazo pekisa te na mboka po ba bi que Congo ezali laïque biso ba musulman tozo boya politique te mais eza politique ya libanda ndezo pousser que ba musulman bazala avancer te politique ya libanda oui pona yazolo ba boya
ceux qui ont la colonisation na biso ya Congo bato bazalaki ba premier occupant ya Congo bazalaki ba musulman ceux qui ont historiquement parlant bazalaki ba belge te ne bato bazobosana Congo o ezalaki ya ba musulman ceux qui ont historiquement parlant ba arabe bayaki awa na Congo bafanda ki 10 ans. Est-ce que vous comprenez que bafanda ki 10 ans pe bango bayaki na empire islamique di Manyema de barabe wana bayaki bafandaki nango awa na Congo précisément bazalaki na est basalaki nini pona Congo basalaki ba réaction ebele pona Congo mais bato bayaki ko détruire yango bazalaki ba belge nde ba détruire ki ba bien nyonso barabe pona nini bango bazwa Congo oyo ozo comprendre ceux qui ont les biens jour mosusu tokoya ko décortiquer et comment qui islam et comment qui ndenge nini awa na Congo na baliaki ko détruire yango ndenge nini tokoya ko démontrer bino noir sur blanc na oyo pour ça que banda ta wana ti jusqu'à aujourd'hui évolution ezate awa na Congo mutu ali ayaki na moi forme ya Congo muke aza nini aza Laurent Désiré Kabila parce que azalaki na souci ya peuple nano azo comprendre azalaki na souci ya peuple ya imam selon ba propos na yo ezali que pomboka na biso est décollé muto e fois dirigeant e fois zaka musulman to yango wana mabe oyo elata mboka o nde tolobaka botutu ezwa mboka ezali po ba président o balekaka baza ba musulman te au moins le problème za nini nazolo bateke po président za la musulman te nazolo ba pe au moins ndenge toza ana mboka ba intellectuel bazate pona yazolo ba intellectuel na Congo bazate oui zela na toza na ba éminent professeur ba docteur pona yazolo bongo intellectuel ezola kisanini yo okotanga mai o tangi osale lango te est-ce que oza intellectuel mai o tangi ozo sale lango te ezola kisanini est-ce que rôle nango ezanini oya kotanga ezola kisaki ozo sale eloko te batu nyonso bazosala gouvernement total nano bazokende koloba o te Kabila tanga kité mais ceux qui ont entourage na est-ce que bazaki ya kotanga te bon eloko nini ezo pousser que Congo ezala change ezo changement te bazaki ba docteur bazaki pembeni na mais pona nini e bazwaki changement te parce que babandaki kosalela yango te o batangaki bazosala pona intérêt ya mutu memema erreur o Kabila zalaki na ngonde Félix pe azu yango ozo comprendre changement ekozwa wapi wapi mais oleta Kabila tika la position o ya kolobaki papa na zalaki musulman e pas za musulman abanda kosalela o esengeli na islam abimi na abandi kokota bilo na ma oyo abandi kokota banzela o eza ezo pesa nzambe kanda omoni nzambe ndenge azoloba katikati ya Coran Nzambe avant ça les locaux appelle ça ba avertisseur bazokende kotalisa bato réalité Nzambe akosala nini ozo comprendre ce qui total Nzambe azoloba ke qul Nzambe azoloba katika ta Coran lobike qul ati'u Allah wa rasula fa inna Allah la yuhibbul kafirin Nzambe lobike qul ati'u Allah wa ati'u rasul bobanga Nzambe ozo comprendre bobanga Nzambe pe boto santoma ati'u ozo comprendre bobanga Nzambe pe boto santoma kobanga Nzambe ezolakisa nini kobanga Nzambe ezolakisa kosalela o Nzambe azosepela na yango nde omoni Nzambe akitisaki 10 commandements na temps ya Moïse ozo comprendre na 10 commandements na eza obligatoire muto asalela yango mais ce qui total na constitution nano bazo salela yango te est-ce que mboka kozala changement ndenge nini na kopeso ya exemple muke na moi forme o Kabila le père yaki na yango atikaki moi vie sociale bien bazo comprendre mais là moi na ya ole atikala na idéologie wana azu idéologie ya ba occident bazo comprendre après kozo idéologie ya ba occident ba manipuler aye komona afongoli miso boye trop tard bazo comprendre aye kolela oh nazaki na ba conseiller bien te soki nazoki ata 10 obosani ke papa na yo azaki nde na ba musulman pembeni na bazo comprendre oh bazaki neti ba nini ba sage oh bazaki pembeni ya papa na bazaki ba musulman bazo comprendre nde eyaki ko pousser Kabila alela ke azwaki 10 personnes 15 personnes te oh ya bien parce que bango nyoso pe baza ba chrétien est-ce que azwaki ba musulman
azoki ba musulman te donc changement ya mboka oyo pona yo nazomona pona nga eza boye donc il faut ba musulman bakota na chose publique problème za nini to ezana eloko moko boyo il faut congolais asala mboka décoller mboka avancer pona koloba kolele sila omoni pona koloba ke mboka na biso ezala avancer na lingina zo mwa muke kaka na deuxième nde na koya ko silisa nyonso ya liboso soki ba intellectuel bazali mais oyo pour ça qui baza ba mibenga ke baza ba intellectuel basalela yango vous comprenez soki basaleli yango nde ko pousser que to sentir que loi ezali na lingina tuna mais soki justice ezate na Congo est-ce que biso ba congolais tokozala bien te dans la mboka na biso justice eloko liboso zolobela bandaki makamba justice vous comprenez ozongizipe kaka justice eza bien te biso pe tokozala bien te omoni na moi grâce ezali toza moi bien parce que justice ezali soki moto asali mabe bakangi ye vous comprenez mais soki ezaki bango pe bazotosa ndenge na présidence nanu kuna kaka na mutu soki bazotosa oyo ba peuple ezotosa yango omoni ki Congo ikozwa changement ole aboye bazotosa yango te après bango kozanga kotosa nde bazokende kaka ba manipuler Congo ba détruire biso ba congolais bakeye libanda baseki na ba mindele mundele azokosa nde azosala ne azopesa nde munoko kaka kosekame na katikati boyo azomaki oyo azazoba bazosala biso sin question nango ozala batebele pe balobaka babi mboka na biso po changer to se référer na boindo to se référer na prophète Kimbangu yoko koloba nini po kobungisa ba originalité na biso yango wana pe osala ke mboka na biso et décoller malamu te eza ndenge wana te problème za très important ya liboso ati Allah ati rasoul to banga nzambe pe to santoma mai nyonso onzambe azoloba azo recommander biso na munoko bantoma to landela yango to salela yango ozo comprendre mais soki tozo salela yango nde ko pousser ke muto azala ki bobangi nzambe wana ta komi kuna azo respecter constitution mais soki bobangi wana ezate est-ce qu'il a respecter ndenge nini est-ce que comprendre nga très bien nde ezo pousser ke bato baza libanda nde bazo manipuler ozo comprendre eza neti ba président africain bazaka neti dame to monde dame ezalaka ba pied wana nde ba président mais bato bazaka nde ba mindele est-ce que comprendre nga très bien bazo manipuler nde bango boye piu bazo hein maintenant bazo bosana ke biso pe tozo talela bango na mai o biso tozo zela o ba promettre ki biso bazo salela yango te est-ce que toko sepela na bango bon na lingi na tuna na ta ya Kabila moi tozala ki moi bien bazo comprendre tozala ki bien mais na ta oyo eloko nini ofati ya sali nani tolo bato bimisala sentiment état de droit ya zo salela yango l'IGF yango wana ezokanga bato soki okoti ya profondeur azosalela yango te na mai oyo ezopousse ke Kabila peuple congolais eyina ye toyinaki mpona kosalela constitution te ozo comprendre nde poussaki ke peuple eyina Kabila mais sur 100% Kabila azalaki abandaki kobongisa muke mais na régime tozosala nde nyonso ekufi donc nyonso koloba na yo ezali il faut to reconnaître nzambe to reconnaître maye oyo to reconnaître bantoma to reconnaître na nzambe na biso après reconnaître nzambe to sa bantoma après ko to sa ntoma ozo comprendre ntoma bantoma ezolo ba prophète Kimbangu te Kimbangu te wana za ntoma te wana za politicien oui ata politicien Kimbangu za politicien soki tokoti ata historiquement parler ezoloba ezaki prophète ya wapi ye mta sauvaki Congo ye po Congo lelo ebonga babiso to reconnaître ye nde mboka na biso makambo kotambola ye nde sauvaki Congo ye nde mutu bango babundi pona mboka oyo soki politicien aye ko sauver nation nde ezolakisaki akomi prophète ya Nzambe répondre nga nani a sauver qui na cadre politique a sauver qui na cadre spiritualité te eza lukuta ezaka au moins problème za nini mindele nde basala ki vision wana koloba ke moment moko ekozala ka boye to sala boye po eza bord na bango Congo eza bord eza eloko mindele te Congo eza bord mindele te bon comprendre ba propos ya moto esangajaka ye moko
Congo eza bora mindele toza na Imam Hassan oyo aza invité na biso to yambi lelo botala vraiment toza na moi butu tozue moi entretien ya mingi vraiment te tokozwa tan ya kosolola na ye basuggestion na bino bacommentaire na bino bopesa yango toza na numéro mosusu banuméro ezali oyo tokosolola na ye vraiment eza ebele tokosolola na ye makambo vraiment na bino ke non bozala scotché bozala branché scotché cimenté na Spiritus et puis na Info Plus bolanda Imam aza na masolo ebele tokobeta na ye na banuméro mosusu Imam mpona lelo oyo bato baretenir nini soki okopesa moi problème eza boye synthèse moi mokie par rapport au to sololi problème eza boye balobaka ke soki moto asali mabako akwei ata la place où se retrouver ata la place où asalelaki mabako vous comprenez soki na régime oyo toye ko se retrouver ke tozomona eloko moko te nde poussé ba musicien baloba nini otosali parce que tozomona nde eloko te vous comprenez il fallait ba mekana ko bongisa na mutu oya ko bongisa ça président eza ya moko te biso population te problème eza ya ba politicien bato bazo manipuler biso population eza ba politicien au monde biso ba politicien et biso ba peuple toza ba victime ya liboso ba politicien bazo kosa biso vous comprenez après ko kosa biso toke ko marche nata kuna wakende kuna na marche kuna ye kuna na ndako na ye aza na ba jeep aza bien mais yo ke ko bima kuna pour babeti masasi yo okufi victime mais aza kuna bako protéger ata bitumba bimana kabino kaka nde bako protéger un tel mais o mususu nde bako protéger te aza mutote aza na makila te au moins qui victime ya liboso yami bale to sa ba victime na vie sociale les ate na Congo yami sa to banini ba politicien na biso bazo respecter te maloba na bango o balobaka avant baza la place wana bazali en même temps que bazo bosana ke soki ozui grâce ozui moi pouvoir moko ko bosana te jour oyo kobima quand ningo koti pouf bapesi au pouvoir pe kanisa jour okobima nde yaki ko pesa makabila moi grâce moke Joseph Kabila qui moi grâce à kolobaki a kanisa kobima na ngai kozala ndenge atiki na vous comprenez aza mon idéologie wana eza idéologie papa na yazala ki nango mais attendez ga sondoli ba musulman wana etali moko na nzambe na mais ce qui alinga ya pratiquer Kabila na alinga ki azo Congo a changer ngo koleka ba président nyos mais ta président Fachi azana étoile wana mais entourage na ye de baza eza problème ba kolanda yo soki abongisi et Congo ekozala ngo calme ba kolanda yo première fois au promettre bango nini na isi bango ke tokozwa batan ya kosolola na mwa biso ndenge toza awa na makambo oyo etali spiritualité tokosala tout et tout tokobimisa solution Congo ezwa changement parce que biso ndenge toza awa nani oyo alingaka te azala mobola nani bo pays nini oyo ilingaka bazala ba pauvre pays nini biso to ata ba président biso bazaka na posa ko bongisa Congo oyo mena idéologie ba mindele nde bazo manipuler bango tala neti opposition na majorité mena ba mindele bazo mo soki muto o a majorité lingi abongisa ba mindele ba benga opposition sala boye mais ce que bi réalité o Kabila lingi ka sala Congo lingi ka sala kitoko ti ka opposition de ba sala ki bongo même mata idéologie Fachi azanango azana idéologie ko bimisa Congo na style o ezalaki nango ezala na style moko ya bien mais na idéologie o ba mindele bazo sala bulu wana ndezo pousser ke Congo oyo makanisi Fachi azanango ekosala mate pona nini pona idéologie ya ba mindele mais ce qui tozo ini parce que Nzambe alobi ke watasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu Nzambe alobi ke union fait la force toza la lisanga toka bwana te quel que soit yo za muto opposition ngana za muto ya nini ya majorité to sala ndenge nini Congo na biso ezala avancer bazo comprendre bango bazalaka kuna te bazo maka intérêt na bango na ndenge mindele ezo kosa bango ceux qui osali boto kosala yo boy ozo comprendre mais en même temps que bazo bosana ke mutu Nzambe nde apesaka pouvoir epa ya mutu mais na koyebisa Fachi ndenge ablekia président azalaki na négociation nini o ezalaki ya libanda ya mindele izaka biso moko te mais comment expliquer oyo ba politicien na biso ba majorité na ba opposition comment expliquer kolobaki to sala pona Congo na biso
omoni ka biso moko nde toza bineme ya pays na biso en même temps que tozola oh ba Rwandais basali boye bato oh bazo pesa ba Rwandais ba opportunité ezaka biso moko kaka oui. Vraiment, vous comprenez invité Nabiso, vraiment, nous remercier Bino, Bayenyo Sobo Rolanda Biso, vous s'abonner massivement, Tozo, Tokutani na numéro Moussou na Imam Hassan Abdulrahman, oh vraiment, Bandina Biso. Pour continuer na ba numéro Moussou imam te remercie yo étant que invité na biso vraiment to pesa temps n'attendez balobaka to za butu to kozwa baton ya ko solo la mingi na moi te remercie vraiment to kutani na numéro Moussou